Maman vraiment o biso tozo vivre na mboka oyo on dirait toza bapaya na kati ya mboka na bango. On dirait vraiment toza bapaya na kati ya mboka na bango moko. Eloko moko te oyo ba prometaki biso ba réaliser yango. Jamais na kana mabe. Ba tekela biso ba soso yango na ba 7000 ba 10000. Ndabo enga kutu na lalaki nzala pena na bisayo. Na wale na bona na leki na ngate. Na éviter ce Félix yango na mboka osani nango. Na éviter. Na éviter. Bilo il fallait quitter. Fato ma vie sociale. Biso to votaki po to ma vie sociale na mboka na biso. Ezate to mona ba passe ya boité maman. Yoka. Paraîtrait que soso biloko oyo basombaka ba poisson ba nini na Namibie. Kabila déjà ça la provision il y a 20 ans. Ça veut dire mutu muso azana droit kosomba su biloko wana te. Mutu muso azana droit kosomba biloko wana te ti Kabila akosilisa consommation na mbongo ne apesa. Bonjour, bonsoir et bonne année. Abonnez-vous à la Jemidor Télévision. Vraiment, merci beaucoup. Tosala Kinabino na 2021 et les longs ambassadeurs grâce au côté 2022. Vraiment, merci beaucoup. Merci na Tata Nzambe o azam o bateli o abateli kibiso année mobimba 2021 peto komi lelo na 2022. Donc eza yabino mopanzi sango bolinga kamingi benitan pour notre madi BM la mignon de la presse congolaise. Merci beaucoup à mon boss de Yondinga Muto akabara $100 na boule à 100 francs. Merci équipe technique Mobimba vraiment. Merci Nabino Nyo, ça va abonner tout ya Jemidor Télévision. Vraiment bozala ke belé pe bozé belé. Ta nzamba batel biso ti lelo na 2022. Première émission na biso ya 2022. Toye kobeta lisolo na ba mama ya Wenze. Comment bonne année les kaki. Ba fête les kendeni to ti na ba fête to ka ke bloque kiti ba so yaki donc c'est sûr que to fête qui bien. Donc to ko découvrir ngo biso na bino elongo na ba mama na ba papa toza awa na pompage donc na Wenze ya pompage donc tozo solana ba mama comment eleka ki awa bonne année eleka ki ndenge nini. Vraiment merci beaucoup na bino bosa la toujours branché pour s'abonner massivement. Tout le monde ya bande ko na biso baza a pene ingénieur Valmia Zawana tozana ingénieur héritier tout le monde ndeko na biso bonjour madame. Bonjour maman na. Kombo nani? Kombo langa Sarah Odia maman. Mama Sarah awa toza. Awa toza comme Ngalema Wenza pompage maman. Maman bonne année les kindeni to tina ba fête to mona de longa fête ça vraiment. To tina ba fête awa ça et les kindeni ni na pompage. En fait longa ba fête ça va forte bisomo bolane le ki mabe. Biloko cher et kiti karaté ba 60 wa toka ke ye mais kiti te dans so ça na 5000 francs. To ebite biso ba to te karato suka ndenge ni maman. Otekaka yo poteka ana Wenza pompage. En fait ngai na la restaurant la ngana ya ko so biloko awa. Mais il faut qu'on dise quand même to qui est biloko ya kindeni awe comité to moi même na ba Facebook déjà ba publier ki ba biloko ya ba so ye ki tindeni bino abo so mbaka so cher. Bon biso se total ki ngona banzela ba internet na ba TV mais ba wonza to ebite so ki ekangami wapi na mbujimai to na kananga to ebite bo tuna na bino kune kangami wapi biso tozomona eloko te papa béton eloko te so sezaka na 5000 kokolo banini na bakonzi balanda po biso toyebi ke biloko yaki biloko ekiti mais na kamo ya na pompage bobi ke biloko eza yaki te eloko moko te bofeta ki bien biloko ye te to kakika biloko ye maintenant ne comité toyebi te ekokoma na fin ya janvier ou bien ndenge nini mais so sezaka ka prix wana poisson kaka prix wana eloko moko ekiti te papa bokela biso ma tozonio kwa mabiloko ekita. Vraiment, merci beaucoup. Toza Kaka, on a Kata Wenze. Bonjour madame. Bonjour. Bonne année. Bonne fête.
boni awa ba fête otsamba ba période ba fête awa pe bona nizo contenir ka siko vente ana wenze za ndenge nini ezoleka ndenge nini na décembre awa elekende côté exact bilo cher makasi fête l'équipe bien te fête ana pompa l'équipe bien te biloko etuli biso mboka bato eza te eloko nini esali ke fête eleka bien te po bato mosusu mpe bafete bien biloko eza cher bato basomba ndeni bamboka bato eza te basomba ngo ndeni biloko ya cher makasi me babiloko eyaki babiloko eye tomonaki me bapublication biloko eyaki parceke awa ndenge nini bino boteka biloko cher biloko eyaki tomoni yango te ezaka même prix kande toteka po bakonzi baolanda biso loka bofete bien te liloba no eza nini mpo bakonzi baolanda me babi biloko eyaki bayela biso yango toteka tomona na misu te na bachambre fo ya biso biloko ezaka nde oyo tosombaka kaka yango wana kaka toyebi te biloko yango eyaki biloko nini toyebi te liloba soki ezaki biloko ekita soki eyaki ekota biso mpe koto tosomba yango ekita. Bonjour. Papa kombo nani? Enoch. Papa Enoch. Touti na période ba fête awa na pompage awa bona ne lekaki ndenge. Bona ne loki na ngoka ndenge leka mikolo nyonso. Bona ne leki ndele ka mikolo nyonso. Tala kaka to sala ndeni to sito message na biso na passe ya Congo. Passe ya Congo comment parce que na ba fête nyonso za kana isengo nyonso za fête ka to bike ezala ka bien. Mais fête ya Congo etikala nde kolela to fête ndeni mbongo ezate. Donc fête ya année oyo fête auto ko fêter awa donc eza ba doit fêter bien te par rapport ya ba fête leka ba bona ne leka ba doit fêter bien te parce que to mona ki baso so mati soki bokomi na maison ko te maki baso mi bakomaki déjà moi ebele bateka biloko e mati ozomona ba prix eza fixé te moto habité asoma na prix nini bon ba moi ba doit fêter ezate papa biloko eyaki quand même faut on ndima pe ba konti biloko eyaki tomona yango te biso toyoki kaka sango me komona nde tomonaki yango te parce que na prix so okoteki na wenze jour yango avant bonne année en tout cas tokanisi kaka eza confinement ebandi lisusu ya zero peut-être bamamaka ya wenze nde bato bamayeti biloko te to mpo biloko eyaki biso nyonso tomona ke biloko eye sikoyo nde nini na bamarché komi bamama wenze bato bamatisaki te batie prix selon ndenge basombelaki bacarton so basombaki moins cher balinga mpe bateka moins cher liloba no eza nini mpona bakonzi baolanda bon toyebisi kaka bakonzi mpo baluka moyen nini bakobanda ofixe baprix parce que côté wana namoni ke bakoki na bango te parce que ozomona bamaison nyonso moto asombi biloko na ye maison ya chinois atie na prix na ye mais bango bazolandela te ke prix yango atie ndenge nini baperiode neti ya babonane wana so balandela baprix te mais côté oyo biso tozokufa en tout cas toyebisi bango efale batalela biso likambo wana likambo oyo etali ya prix likambo etali ya prix ya komatisaka biloko periode ya bafete nde oyo tozolobela biloko ezomata parce que bango moko bazoyeba te nde nini bakoki kofixe kotia bato oyo bakoki kolandela bamaison mpo bayeba ke no baprix eske batiaki ndenge esengelaki batia en tout cas pasi ya Congo tosi tomesani kaka. Merci beaucoup, merci. Bonjour. Kombo nani? Kombo na mama Sanvi. Mama Sandrine, bonne année eleki ndenge nini to mondo zoteka oza na wenze toza na wenze pompage bonne année koto eleki ndenge nini ba fête toto bonne année to fête ngo bien te po biloko cher moi to leta bana ezate to lia bien ezate to yebisa mokonza mboka a fixer biso ba prix ya biloko yebisa biso ke yoka carton ya soso ezala $10 to moni ngo te to fête bien te carton soso ezala combien carton soso na ebite mais to somo na $10 wana tena yebisa biso Lilo. On a 6 000, 7 000. Si on a $10, on a 7 000, 6 000. On a donc, bonne année, les cas bien. Tu as bani na bakonzi. Bakonzi mboka bakitela biso biloko za ko matamakazi. Bakitela biso ngo po biso to vivre bien. D'accord, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour maman. Kombo nani maman? Kombo Flora. Maman Flora, tu na ba fête awa ya bonne année. Awa le kindenge ni vente za ndenge ni. Na mona na ba bonne année. Mais oh bonne année o be chèque na be chèque. Vente ezate, to teki malonga tembo na bo ba ezate to fêter bien te. Pas me ba bonne to fêter mais tout côté l'autre côté chèque penza de chèque. Président bongisa boye tembo ko tambola boye te. Côté que ezate ndenge nini? Biloko eza ya komata to ndenge. Papa ya biloko ezoya biloko ekita. To mo pe sika biloko ngo ekitite, to mo pe biloko ngo ekite ka ba pele ko biloko masi lisusu. Donc to ba ke awa biloko eyakite biloko ba ba ke ba konza ba ke biloko ezoya ba soso ezoya. Na marché pompa. To moni yango te. To te ka biloko kala, le konza ko biloko masi lisusu papa to ndo te ka liboso. Biloko ko eyaki ya kontinent to moni biso yango te. Ezate.
encore bani kasi mpona bakonzi mpona biloko vente ndenge eleki na décembre. Vente moko ya suka ya mabe babongisa boye te. Année prochaine ezala na mouvement eza te totoki na biso eloko te. Bonne année likufa na likufa eloko moko te ezali. Bakonzi bayokela biso mawa. Aninga mosusu bavivre na badécembre nde bafond emataka eloko moko te tosali na décembre eloko te. Eloko te tokitini bafond nyonso te. Mbongo eza na maboko ya bato te. Na oyo bombaki kotala yango na ane ya sika osimbi yango mpona ni mbongo eza te. Circulation ya mbongo eza te tofete malamu te. Bonne année oyo mabe makasi. Mabe penza. Maman, merci beaucoup maman, merci. Dans un marché à pompage, donc batou bazo là, maman bazo déclarer nous bazo mona. Vraiment ma kondi to bongisa, bongisa pour peuple congolais et CP là. Papa mo konzamboka, le peuple d'abord. Ba peuple non, bazo là. Donc ba vraiment moyen te ba fête qui te ba fête so les kala. Ezaki kutu bien mais vraiment ya touro yo, to ebité so to benga ngoli felo, to benga ngonini. Bonjour yaya. Maman comment on Ma chouchou na koka na ate pardon. Maman chouchou moi li lobana to mona oteka ba miss c'est sûr que ba miss maman chouchou oteka za ba miss yaki. Miss eza komata. Miss eza komata 20 plus to banda ko soma 49 000 francs. 48 000 francs mais na minute to somba ngo 56 000 francs. Différence ata ya muke eza te. Biloko ezo mataka. To biloko zo matandeni parce que biloko yaki. Ezo matandeni. Biso tomoni eloko te. Na pompage ngalie moto tikali komoni eloko te. Na biloko balobi eye tomoni eloko te. Donc bonne année vraiment eleki bien te par rapport à bonne année mususu. Eleki bien te mbongo eza te. Eleki na bien te. Lobana eza ni pona bakonzi ba promettre biso to fete bien. Babongisele biso balobi biloko ezoya biloko ekokita tokofete bien te biloko yango ekiti te mati lisusu babongisela biso. Maman merci beaucoup maman lobi bobongisa bakonzi bobongisa po peuple congolais azala bien vraiment tozotamba tomona bato bazoloba nakoka mpe koloba te mpo baloba le peuple d'abord mais eza pasi tokomi na lifelo vraiment donc bonne année eleki bien te bakosi biso biloko ezokita eloko te bapoiso yango wana lelo emati lisusu donc eza pasi ata tolobi eloko moko te echange eloko moko te ekochange ata tolobi botika biso kaka. Merci beaucoup maman. Bonjour maman. Comment nani maman? Maman Claudine. Maman Claudine bonne année. Merci pareillement. Bonne année les kende ndoti na ba fête to moni pena luya leza na wenze na pompage. Luya nous le dilande nini biso penya tuka moyen ezate to leite to sepelite. Kasi. Mais fête cher. Fête yango to sepelaka na fête mais biso to sepelite. Pour sepelite pour nani na ndenge ekitite biloko cher. Bayebisa biso basoso tosomba 2500 ezoya tomoni yango te. Tozoluka yango tomoni yango te. Soso babe tosomba na 2500 ko na pompage tosombi soso yango. Soso 7000 8000 10000. Basoso baba ke biloko ye déjà na pompage comité bon. Comité tomoni yango te. Donc tout le ba fête les gars mabele l'équipe. Fête mabe makasi. Par rapport ya ba bonne année mususu to fête. Par rapport ba bonne année mususu to police biloko na ndenge ali sekite. Lilo bano ezani mpo ba konzi bazolanda biso. Ba konzi ba place mususu ebike te biloko esi déjà yaki. To ba bike o biloko yete. Okolo bani pona ba konzi ba olanda. Atuka ba konzi balanda bisika biloko ezali soki eza wapi soki wapi to mona ngo. Po to za na posta to lia to ana njala to leite. To leite emonana. Na moni ba mama ba oloba mama Mbote mama. Mama kombo nani? Mama la mbongo. Mama la mbongo tokuti mama la mbongo mususu. Mama la mbongo bona nele kende ni ba fete leki mabe. Nande. Biloko cher. Soso ekomi na 10000 9000. Tokoki na biso kolia te. Tokoki kolia te tokomi na ba Thomson na ba 1000 fois ba 1500. Soso botindela ki biso eza wapi balobe ekomi na quartier 3. Eloko eza te. Nde toza botande tokondi. Talande tokondi eloko ezate bolukela biso solution mais ba ke biloko ici déjà yaki biloko comité ba côté to mona ngote non message na ezani papa balukela biso solution
vraiment bakonzi boluka solution bamama baolelaka bakonzi boluka solution peuple osengaka kolia kolata elobi nango vie nanga waze kwa. Bonjour mama. Bonjour mama liloba na liloba nanga mama en tout cas bakonzi baluka biso solution to lembi biloko cher pilipili 100 francs ezate pilipili baina 500 10 000 francs boso koto tuninga poisson oka 2000 1500 ngaza ba misatu po bale poisson combien fufu combien masanga combien en tout cas bakonzi bakela biso mawa. Vraiment merci beaucoup pour la contribution na yo. Aïe. Bonjour maman. Maman kombo nani? Kombo mama Scola. Mama Solange fete leki ndenge ni? Fete leki mabe makasi to comprendre kutu te to koka kutu lisuko loba te tane to lembi to vandi kaka po moi ezate. Non, 20 ans ezate. 20 yango ekozala soki mbongo ezali 20 ekokozala. Ezalaka soki mbongo eza na maboko ya bato biso nde tokoteka. Koteka te biso pe moi to somba pe ezate biloko yango pe to somba ezate do tokosala ndenge nini. Biloko ezate ndenge ni? Tokome wapi biloko balakaki biso ke biloko ezoya siko eza wapi? Bango pe bato basalaka balobi mbongo ezate siko bakosombela biso mwa mafuta toteka nangu bandengene. Tosili mayele tokomi tolembi deja tolembi tokoka sokoloba te. Liloba na eza nini bakonzi ba Holanda biso to pona yake mama siliki yao. Toza na besoin babongisa bango siko tosuka kabo ata yo moko ko suka ndenge nini. Yo se omona bato bazobunda banda babanda ke kolubunda ti bazanga ta muto yako kakola yewa kolongola yewa na ke botika ekoki bongo. Faut pe ba izwa solution. Tolembi. Merci beaucoup maman pour la contribution. Non, bakonza mboka le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ba maman bazo lela, ba maman bazo déclarer. Biloko yete to fêter bien te. Non, ba maman ba na posa ba mona. Baza na posa ba mona action isalama. Non bakonza mboka vraiment boyoka kolela ba maman. Boyoka kolela ba maman. Po ba maman so ba bike bacha mabolo ba fuka ma bacha ba gumba mabolo ngona bango na se. Malela. Donc esalama be makasi. Ba maman bazo lela vraiment bazo lela. Bakonza mboka to supplier bino bobongisa vraiment bokokisa posa ya peuple congolais. Papa lobaki le peuple d'abord. Wapi le peuple d'abord. To ça posa to mona le peuple d'abord ngo eza wapi. Donc bonjour. Mama kombo na? Kombo mama Myriam. Mama Myriam, contribution na eza nini? Bonne année leki ndenge nini? Mama na ngai leki na liete pasi na pasi mwana mbonga kosombela ezate mukoza tindela biso ta tozonyokwama tolati bien te kolia ezate bamaladi kirikiri tokokende wapi tokosuka mboka yango tozomema yango wapi tozozika tozokufa ya kotelema bona ne tolia yango bien te bamaladi bato bazokufa basimitiere ezotonda tokozala ndenge nini ye mokonzi abongisela biso mboka biso tolingi mboka ezala kimia tobonga tolia tobwaka musu balobaki fufu ezoya sikoyo eza wapi balobaki tokonyata yango lokola kayasi basoso oyo bamatisi bapoiso tala poiso mibale mpenza 1000 francs pilipili ekomi 500 tokokende wapi mama babongi boyebisa mokonzi abongisa mboka tozala bien bamaladi elongwa banzala elongwa tozolata bien te bamapapa ekomi ba 2000 ba 3000 4000 5000 yango wana nalobi boyebisa mokonzi akitisa soki tolie bien te banzala bamaladi tozokufa akokunda bibembe bamaladi ezala mpona nzala po soki nalie na tondi nakobela te tozobela mpo ozotala banda ntongo okolia nini nakomela nini yango ozomona tozobela ba AVC tozokufa na makanisi abongisa mboka mokonzi abongisa mboka na biso ebonga toniata fufu lokola kayasi. Vraiment merci beaucoup, merci très cher abonné de Jomidon Télévision, vraiment merci à mon boss de Ondinga, merci beaucoup vraiment papa anga mo pena ya motema. Donc on a marché on tout ça na pompage et non scandale bon on a bino mo abato azoloba car c'est que soto bi que to continuer to kolala pour maman bazo déclarer kasi ko déclarer vraiment ba konza moka to sengi ka eloko moko bo bongisa social pour bato bazala bien soki kolia eza bien bato bakozala bien soki kolia eza bien te vraiment mabe kozala yango tomona bamaladi ezoya ebele na mboka bato bazokufa omona boyo mutu akufi na ye beli te maladi ane euti wapi nzala eleki mutu aseni akoya kufi tomoni ndeko na biso mobali papa mbote mama yaya kombo na kombo na ngai Ibrahim
ya Ibrahim en fait le kindeni c'est sûr que en beneza ki makala o ezaki makala etikali butule matime na moina makala mataki jamais na kana mabe batekela biso basoso ngo na ba 7000 ba 10000 ndabo enga kutu nalalaki nzala pena na bisayo na wali na bona na leki na ngate na ebite so Félix ngo na mboko osani nango na ebite bilo fallait kita fato ma na vie sociale biso to votaki po to ma na vie sociale na mboka na biso ezate to mona ba passe ya boete mama na ebite nga sukelika wana mais il faut qu'on dise mais quand même moi ma comme soupe do salama bana pe atenga okutanga ba classe ofele awa ba soso pe yaki na ba poisson ba classe wapi nga na tia mona place mona otanga classe ofele ti na tia lo mona nanga te ba classe ofele so ateli biso ba messe ba kende classe te esika moko te so na ebite na loba nini nango na lobi bo fachi landela biso makambo na kati ya Kongo na biso tozonyokwa makasi na banjela biso obongisa te njela ba Kongo ngwana ifalo obongisa njela bandu ifalo obongisa njela chikape ifalo obongisa po yango nde ko tela biso biloko eza to chikeli biso ba bumba moko bakome siama na kati ya Kongo lokwa bango nde bakolo Kongo eza bien te nga sepelite banjelo lobi président bongisa mais basala eloko moko malemba uti déjà mbujima ikuna malembe zo bonga moko ndima pe quand même na lobi mokonji fachi yeso abongisi chikapa akobongisa chikapa pona ya mboka na ye amuluba mais biso to abaluba te ifala bongisa biso nde Kongo nyoso biso to na posa nde akitisa biso $3 to posa $3 rezonga ndenge Kabila chikelaka yango eza bien te mama tokomola de $1 $100 na 200 000 est eza bien te nga na omona kaka fachi yango kaka so akoka na ete seka tika na ye kaka liloba na nga suka kaka ayokela biso mawa atake tozali population tozokemba ifala kitisa biso to na biso $1 elonga no lelaka $1 kaka ekita na kati ya mboka na biso so ekiti nango ta bon voilà tozaka awa na marché à pompage tomoni pembeni na papa na biso telemi mbote mama kombo nani kombo na ngai papa Simon tomoni na marché awa toza na pompage awa construction eza nini ba fête koto eleki ndenge nini bona ne eleki ndenge nini bon mama vraiment o biso tozo vivre na mboka oyo on dirait toza bapaya na kati ya mboka na bango on dirait vraiment toza bapaya na kati ya mboka na bango moko eloko moko te oyo baprometaki biso baréalize yango so tozwi nanu na biloko neti balobaki basoso bapoisson kekoya o le 31 ti le 31 leki tomoni ate lomo te nayebi te so bazopanze peuple na yo soko ozokosa ye un jour kaka ye moto akotombokela yo eza mutu mosusu te toki mpe babi ke ipare ke basoda mpe bazwi babiloko te par rapport à ndenge babona nde moso elekaka mais mama ya soda ezalaka nango mikolo nyonso ane nyonso soda azwaka biloko après bafete toyebaka te biloko yango soda soki asalelaka yango nini après bafete mpo eza biloko il faut alia yango na fete mais soki fete eleki nde bazwi biloko bapesi soda bapesaka partir le 6 le 7 le 8 nde soda ke azwi soso après le 12 le 13 nde bapesi eloso sikoyo tomoni awa bato bazodéclare awawa bonane ya tour par rapport à babonane elekileki ya tour ezaki nde mama babonane eleki ezalaka mois mais cette fois-ci bonne année il y a 2021 oyo décembre ya suka en tout cas eloko moko te eloko emarché eza te nde tozoyoka paraîtrait que soso biloko oyo basombaka bapoisson banini na Namibie Kabila déjà sala provision il y a 20 ans ça veut dire mutu mosusu aza na droit ya kosomba su biloko wana te mutu mosusu aza na droit ya kosomba biloko wana te ti Kabila akosilisa consommation na mbongo ne apesa à moins que mandat ya Félix soki a renouvelé na 2023 wana lokola kotikala ye moko na place azwi makambo nyonso ame ye moko wana peut-être mais pour le moment non ekoko ya te lokola Kabila aza nanu mpo babi bakopermettre yango te donc bakoki kozwa yango te eleka nanu boye
donc yango wana ke moye biloko ye eza te basoso na bapoisson bapromete biso moye ye eza te biloko wana veya il faut négociation na Kabila vraiment oyo eza sérieux eza vraiment sérieux liloba no eza nini mpona bakonzi baolanda biso po peuple congolais aleli trop mpona babiloko wana okoloba nini mpona bon mama peuple congolais topesaki président na biso confiance mwana mboka mama azali awa tata azali awa toyebi na ndako bango bavanda ndako bavandaka ti lelo ezali donc topesaki confiance sikoyo confiance wana ye moko azokosa biso vérité eza te akosi biso na façon tout oyo ye alingaki kokosa bon vérité eyaka nango na escalier mais komaka vérité eyaka na escalier mais komaka lokuta eyaka na sincère mais ezaka mpe na suka nango un jour tokoyebaka ndenge solution kozwama. Merci beaucoup papa pour la contribution. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup Nabino Nyon ça va abonner tout à Gemidor Télévision vraiment merci bon s'abonner massivement bon yo ki ba maman ba papa ndenge nini ba leli vraiment social et ça bien té donc ba kondi bon simba mingi pena social pour peuple congolais azala bien merci à mon boss de Ondinga merci à l'équipe technique Mobimba ya Gemidor Télévision merci à Valmé Louyé Héritier Glody Mesa vraiment Bino Nyon ça va abonner tout à Gemidor Télévision vraiment merci beaucoup vous allez toujours brancher bon s'abonner bon commenter appel Nabino et ça vraiment bien ma message amené ça bien et n'a pas si moté na famille ma famille pour dire pourquoi pas mon grand frère propre mon grand frère que j'aime beaucoup trésor pour dire mon papa chéri je peux pour dire vraiment Bino Nyon sur la ligne Bino il y a trop merci to kutani na prochain numéro au revoir.